esengo mingi kozala na baitando eke na bino koyamba mokonzi ngumba Kinshasa Jean Tiningo Bilambaka elongo na ba confrère pe concert mosusu bazali nanga ko partager plateau ou ya émission quoi de neuf et kozala émission et kozala wana pona ko permettre bino ko zoba information mboka na biso ko pesa maloba na mwana mboka Gilles Vambemba Mbote. Merci beaucoup mwana mboka Ozengolo pona maloba opesi ngai na tondi obotondi. Mwana mboka Gisela Bank Mbote na yo. Merci beaucoup Gisela Bank. Mwana mboka Charles Mouzadi. Merci za ndeko Charles Mouzadi na PES TV. Merci wana ezalaki ba confrère journaliste kozala na bango mesana ko animer émission oyo quoi de neuf, une émission oyo kozala wana pona ko réfléchir na tina maizali ko tambola na mboka na biso tozali na esengo ko yambela bino mokonzi ngumba Kinshasa mwana mboka Jean Tiningo Bilambaka mituni ezali ya bino biano ezali ya ye mbote na mwana mboka Jean Tiningo Bilambaka mbote na opelo kola tozali na esengo ko yamba na poko ya lelo na émission na biso mituna ya limwa mingi me ya mboto ke na mituna tokolinga koyeba makambo oyo ezalaki ne bandeli ya pouvoir na yo Jean Tiningo Bilambaka tango azwi pouvoir Kinshasa ebujaki Kinshasa balobaki tozwi mokonzi ya sika Kinshasa bopeto ezali une affaire de tous tomonaki mokolo ya yambo ya lancement na yo ba population ya Kinshasa bakiraki bakaniveau évacuation nango ekomaki mois pasi un mois après bazalaki na moto wana ya kosala assainissement mais un temps tokoyoka ngo susu te comme si Kinshasa bopeto ekomi théâtre ekomi nango mythe nini elekaki. Kinshasa bopeto c'est tout un projet. Kinshasa bopeto ezaka ya makambo ya salubrité te makambo ya propriété ya ville te ezaka ko englober programme mobimba oyo na salaki ya mbote na koma gouverneur ya ville de Kinshasa na le 10 avril 2019. Kinshasa bopeto c'est vrai voler nango oyo ezali ya motu ya makasi ezali salubrité yango na tobandaki Kinshasa bopeto po moto nyonso oyo avandi na balopango avandi na esika na ye ayeba kobungisa liboso ya lopango na ye pe biso l'État totia makoki oyo esengeli mpona kotia bapoubele na bisika nyonso kobungisa badécharge pe tokóma na niveau ya kosala recyclage ya badéchet ya bosoto toza nango parce que lelo déchet oyo tobengaka bosoto na lingala ekóma lelo produit commerçable oyo produit bakoki koteka ekoki kosalisa bato basala biloko ndenge na ndenge lokola bapavé lokola babrique lokola baengrais et surtout kosalela yango électricité wana biso toza nango besoin na kati ya Kinshasa mpe na kati ya Congo yango wana projet na biso oyo tobaki Kinshasa bopeto tobandi Kinshasa bopeto tolanse yango na bandalungwa mokonzi ya ekolo tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki mokolo yango na bandalungwa tolanse Kinshasa bopeto pe esengelaki changement ya mentalité et salem. Vous savez, quand vous chassez le naturel, il revient au galop. Bateau, depuis Bamboula, mais ça n'a qu'une habitude, il y a un bois qui a santé dans Zela, il y a un bois qui a un caniveau et tout. Pour nous côté à Bango, c'est moins difficile. Pambate, ma poubelle, où est single, ma bois qui a un biscanio sonné dans la poto, ma poubelle, on a été difficile. Mais ça a été un processus long. Par manque de solidarité interinstitutionnelle, de Makokim Soussou et Europé Samana avec beaucoup de difficultés. Dans moi, les Koukouma, de Omoni, Kinshasa Bopeto, ils ont acquis moins retard et atteindre apogée Oyo Bisso tout Tchelaki. Alors, Tobandi Kinshasa Bopeto, Batou, Babandi, Kosala, Salongo, Kosala Kinshasa Bopeto, Tobi chaque samedi, moto la moto. Abongisa liboso ya lopango na ye abongisa pe na kati ya lopango na ye aya pe esika baninga baza kosangana na babalabala basala mais tokotala
bato mingi baza kosala te. Tosali pe unité spéciale ya protection et environnement. Alors unité wana eza kopesa bato bamande, mais bato baza continuer toujours na bosoto. Difficulté oyo tozali nango ya ba-engin, ya babiloko lokola bapoubelle, lokola batractopelle, bapelleteuse, babiloko kilikili nde tobangi na kisasa batracteur ekoki mpenza te. Po tosala mpenza Kinshasa Bopeto na ndenge elingi. Nasilisa question. Mais il y a rien à l'obate. Bon, ce qu'on a reçu non. S'il vous plaît, ezali ecclésiaté olobi pe amen. Mais ce qu'on a dans six ozo koloba oloko moko uti olobawa olobi omonaki bato bali kosala lisusu misala te. Yo lokola mokonzi ngumba Kinshasa. Mais yango wana ti. Nino ezali lokola mokano zwaki. Alors, ete bato bakoma kosala musala. To komona tata mokonzi ekolo apesi ndingisa. Parce que nous allons souffrir de ma coquille. Il va passer à la ville de Kinshasa 2 millions de dollars pour passer à la misala à Kinshasa Bopeto. Les bandits, tous les ONG, les bandits qui sont misala, les bandits en tout cas, les balabala, ils ont propre. Quand les bateaux à mitema mabe, les bateaux à Likundu, les bateaux à Somania et tout ça, le ministère de la Finance, pour la paix mongwana ekomili kukuma. Ba petit biso année 2022 sur 12 mois, ba petit biso 5. 2023 ata el kutate. Bongo siko ba engagement bino bozui na ba ONG na ba tunenge na ndenge pour sala opération Kinshasa Bopeto. Vila Kinshasa na ba futa bango ndenge nini. Vila Kinshasa ezana ba revenu te pour bisa recette. Bongo futa bango ndenge nini. Alors, et puis si Pitakani, donc plutôt pas les côtés de Makasi, pour nous foutre à Batou, Kinshasa Bopeto et comme Boulou. Donc Kinshasa Bopeto est côté de ma difficulté. Mais, tu es au bon la Makasi, tu as li Peto Vandi, tu es bon la Makasi, non? Kinshasa Bopeto, et c'est que tout ça la peine selon vision Nangai, et c'est que tout ça la peine mon sala ya salubrité, ndenge basalaka na poto. Tambouraki, depuis le pouvoir en 2019, tout ça les remises d'ambition au mois de mai, début mai, tout le déjà ma démarche. Il y a un rythme tout ça là, Kinshasa Bopeto, propriété à ville, salubrité à ville, n'enge basalaka na poto. Tout ça ba contact, na ba sauté belé, il y a ba chinois peut tout ça ba contact na bango, ministre de l'environnement à Kendaki. Tuke na ye na mboka bangi Istanbul, tuke na Ankara, tutani ni société Al Barak. Baza kosala misala salubrité kuna. Tuke lisusu na mboko babingi Addis Abeba. Elle est capitale de Éthiopie. Tuke to suit contact, to signer même un contrat, to sali ba étude na société moko munene, bango basala ka salubrité na ville ya Addis Abeba. Ça quand même recyclage donc bosoto salité wana bazu yango basali yango courant pe courant wana esasi batu na banda pour bango donc tu comme à niveau il y a signé contrat de boto to signé qui na société Al Barak il y a mi balé to signé contrat na société moko comme nango Cambridge avec Cambridge il était question Batouba Misala, plus de 35 000 personnes. Tout ça, le recyclage, tout ça, la salubrité Kinshasa Mobimba, peut produire électricité pour 450 000 ménages. Dans la Kinshasa. Projet Mogo très costaud, mais Bango, c'est une condition Moko. Topé Sabango garantie. Garantie on a biso hôtel de ville, Tobundi, pour topé sa garantie, ça n'a pas été facile. Et on a tout travail mingi na société Al Barak.
Le gouvernement central, il fallait payer une garantie pour Cambridge, cité. Garantie à Misolo. Garantie bancaire. Ok. Ce sont des instruments bancaires. Ok. Ça veut dire que nos bateaux, le gouvernement central a garantir que ok. Bateau va foutama. Très bien. Garantie on a aux UT avec la société Cambridge. To Bundi avec la société Al-Barak. Tata Mokondia va instruire, va payer sa garantie. Garantie on a Monsieur le gouverneur, avec la société Al-Barak. La société Tokoyasi, parce que ça, ma campagne les akuna, on a beaucoup Gilles Vambemba. Garantie on a euro ya na sima. Tokozonga wana mwana mboka Santiningo bilambaka tokozonga wana. Gilles Vambemba. Tokozonga na tamo konzi nguma Kinshasa. Na banza. Pour ça l'émission na tato ya pas si. Na unité na loba. Oloba ki eloko malamu ne bandeli to ngozwa ki maloba na makambo etali projet Kinshasa Bopeto. Otalisaki mwa ba regret oyo bokutana yango kokoso kutana yango. Eza na bato babenga même na ba émission na biso kosala ba sepelaka na projet na meza na makambo kokoso bakutana ya mitunaka. Eza mutuna pe na lingi na tuna tamo konzi ngumba Kinshasa. Oloko na zi occasion na okutana lisulelo. Est-ce que au monité ke bokendaki na projet Kin Bopeto pressé et sengela ki bozwa ta inane tango koti na bokonzi ofandi o étudier yango o tie ba garder fou nyonso wana kozwa ba entreprise ba recyclage makambo ebele au monité ke bato bali ko bokendaki nango pressé baza na raison to kenda nango pressé te lobia wa depuis to bandaki Kinshasa Bopeto c'était tout un projet. OK. Il y a aussi la salubrité puis il y a ça la recyclage. OK. Avec à la clé la production de l'énergie. Le bandit, Motonio se fait à ça là, à Messana déjà dans le civisme, il y a Bopeto. Est-ce que bandaki nzela moko? Non, et comment bananzela moko parce que pour nous ça la recyclage, puis évacuation vers les centres d'enfouissement, ou bien les centres de tri. Il faut étudier ça là, étudier ça au salama. En même temps, il faut que l'on c'est ce que nous avons fait simultanément. Nous avons ça là, côté nous avons la sanité, côté nous avons ça là, étude doit être au Kende, étude doit être madame Moïse là pour la Cambridge, tout ça étude, pour la Al-Barak, tout ça étude. Étude doit être ici de l'eau que engin Eroya pour la première fois Al-Barak, il y a 2 bateaux Mobimba. Il y a des engins, il y a des tracteurs, il y a des bateaux, comme il y a dans Matadi, je pense que d'ici la fin de la semaine, et comment au pays en Angola, Angola vendredi, comment au plus tard, Luanda vendredi, et Kinshasa, comment au plus tard samedi, na Boutou ou bien dimanche. Alors, c'était tout un programme. Mon côté, au la opération, au la projet nayo, pe makamnyo so sali ngona mbala moko. Wana ko malukuta, e ko makama magie. Ba projet ya makasi ya minene et sengeli ba étude de faisabilité ça. Très bien. C'est ce que nous avons fait avec Cambridge, c'est ce que nous avons fait également avec Al-Barak. Ba étude ke malamu. So boye na première rue, na osenga la bino avant d'aller publier émission, boki na première rue, bota la garage il y a monene na ba norme européenne oyo totongaki pour la société Al-Barak va travailler dans des conditions singili. En ce qui concerne le recyclage, nous avons invité les producteurs et les eau minérale, les bouteilles en plastique, tout ça, les partenariats dans Bango, pour être banda pour ça le recyclage, il y a des bouteilles en plastique. Très bien. Et ça, tout ça en contrat, il y a partenariat dans la société Okeplast, tout ça, le partenariat dans la société Clean Plast. La société Omi Baleona, ça le recyclage de la bouteille en plastique. Avec Clean Plast, il est même question, il y a recyclage à tissu, il y a copal, il y a bleu et puis tout ça, il y a mon lelo, dans Kinshasa, il y a possibilité de l'eau, ok, qu'on nduka, moi et bokeh, il y a des bouteilles en plastique, puis au même yango, soit na Clean Plast, soit na OK Place, bango ba récupérer yango, puis babandi couper sabino
moi misolo. Ozimo le contrôle. Dis-moi le contrôle. Mwana mboka gentil Donc Bilambaka. c'est tout un projet, c'est tout un programme. C'est comme ça que tout ça qui projet, il y a Albarak. Tout ton garage n'est pas le bas. Puis ma étude et salami, puis il s'engeli ba engin et belé. Il y a une centaine pour la première fois depuis Congo Nabiso et Banda. Nous avons 2 bateaux. Ba bateau mi balé à minene. Moko euti na Turquie, mususu euti na Chine. O euti na Chine, ils ont ba engin, ba camion balayeur, na ba bac ya minene. Ba bac ya 20 tonnes. Ya minene, ils ont tout na ba coin ba balabala. Ako kende mbangu na ba mituna na biso mso ezana sile koya. Mais tokolinga, tokende vraiment molo. Asimbaki likambo ya koya ya bangin. Eza motuna monene photo lobela. Parce que mandat na yo ekomi na suka. Voilà. Ba makambo alors nyonso ezalaki te tata mokonzi ngumba Kinshasa. Ezalaki to bandaki yango. Na suka awa to moyo bandaki yango. Bandaki yango, il fallait ba garantie et pesama. Tant que ba garantie et pesamité, c'est difficile pour ba bauta na mbuga na bango. Ba ya na ba biloko ndenge na ndenge, ba ya na personnel na bango. Pe image na bango, enseigne na bango lokola Albarak, parce que déjà célébrité na mbuga ebele na Europe. Baya baba na ningona sans garantie. Garantie wana toujours qui yango année passée la fin de l'année. Année passée. Année passée la fin. Décembre. Donc tant toujours garantie alors tu activer pour na bato on le trouba ya na babilo ko na mbango. Yango na babilo ko eye pe na suka mandat mais suka mandat eza pe musala. Eza musala ya l'état biso to sala soki to silisi soki mandat na biso ya mibale. Et puis ça m'était bateau baroya na simana biso bango bako continuer misala biso au moins to l'action zela ndenge nini Kinshasa bopeto et sengeli et sala. Très bien. Donc yango wana tolobi que deuxième phase il y a opération Kinshasa bopeto oyo biso to tsaki elikia et salema yango wana ba kinois bako vivre yango. Il tout un projet mais to bundani na yango makasi. Il y a un projet de Bandiango. En 2019, en octobre, il fallait et atteindre l'apogée d'Ango. Très bien. Nous avons malem, ceux qui ont commis na fin 2024, nous demandons projet Bandara lokola G, tala le loyo, isimbi bato nyonso, bazako respecter environnement immédiat na bango, est-ce que ba vandi, bazako tenir en propre, bazako ba poubelle, na ba coin ba balabala, bazako kende ko boka salité, pe ba camion ezali ko kende ko zoba salité parce que Kinshasa bopeto, il faut in fine donc à la fin de cette opération bien, il faut au moins 600 camions. 600 camions. 600 camions et tambola Kinshasa momba ezako kende na ba commune ezako kende jour et nuit ezako kende ko ramasser ba bac ya mine ba poubelle, il y a 20 tonnes partout pour évacuer en et que na ba centre de tri pe to koma ko sala recyclage ya mbindo ya bosoto nyoso yo biso toza ko tana kata mbo. Totondi bino botondi. Voilà, c'est ça. Les projets. Jantilingo Bilambaka yambote ngana ko bana mutuna nanga. Na mosala monene si osali emonani ngana za na impression, j'ai l'impression comme si muto oyo akozala mokitani na yo nde akozala lupemba wana po biloko nyonso ekoyaka nsima ekoya na fe manda nayebi te oyaki nde kosalela moninga oyo akokitanela yo to mpe mituka ekomi nsima yo moko moto bandi liboso obandi na kokoso ti lelo okobima manda prese ekomi na suka oyebi te eza mpona nini baretard wana nyonso wana c'est vrai mpona bamoyen financier eza mpenza mpona nini po moto akokitana nde akosepela na lupemba makambo nyonso osaleli ye wana deja. Eh bien, bomoni baminele basala avion baminele basala avion mais moto liboso azwaki likanisa kosala avion asi akufa ameki pa akwei po bayi na nsima basali mais biso tobanda ye manda na biso bien tobandi na misala ya banzela misala ya Kinshasa bopeto bato baza kosepela nango mpe tosali banzela oyo
na les salama na kisasa te bana kisasa ba sepela nango ti baza ko nyo sepela nango donc to profiter bisika to kenaka surtout na district ya Funa ou bien ya Moamba baza ko pesa biso na ba cadeau surtout tozongi na ndako tozonga na ba cadeau donc pour na biso ezali motif moko ya fierté makasi komona ke no voilà bana kisasa baza komona misala ya infrastructure oyo tosali na mboka mpe bamisala lokola bazando monene bapont ebele tosali na kati ya kisasa bana kisasa bamoni parce que esalama nanu te bampont neti tosali oyo na baentrée ya foi balwanza ti eke kuna balubudi tosali bapont lokola bongolo lokola bapark mama marte oyo lokola babiloko ndenge na ndenge alors tout ça bato bamoni mpe basepe na mosala biso osali mais en ce qui concerne Kinshasa Bopeto eza ba ba ko sepela te lokola mwinda embellissement na éclairage public ba mwinda muso ko kufa ba ko changer yango te etikaka boye qualité gentili ngobila ko banda likanisi malamu projet bien mais suivi ba to rotiaka mwinda koloba boete mwinda boete faut koyeba il faut retourner qu'est-ce qui se passe voilà qu'est-ce qui se passe bamina misusu do sala voilà et kopela te tant mon attend monsieur pedi tant monsieur pédité alors qu'est-ce qui se passe alors baminda premier baminda et les premiers délestage biso to bandaki lobi lokola to na kwa na biso inga to na problème peut-être que tous à la tous les courant mais lokola inga zo fonctionner malamu te yango na bisque belé tout tia minda des poteaux électriques tout tient na LED tout ça pour les malamu mona délestage et salami dans son premier départ minda maye pédate tu ko changer yango bomoni côté à Elengesa à Sosa Shaba bababa le belé ba kotuna surtout na Kasavu Bupé Ngiringiri na Bumbu na Selembao tout ce sikoyo ba candélabre solaire ba minda ya donc vous changez ba panneau solaire donc vous changez par rapport aux changer parce que OK même il y a minda il y a courant électrique et ça moi kokoso na kati mboka na biso délestage ya moi mingi yango so boke ba côté ba elengesa boke kota Bumbu kuna so 18h ekoki mine de pili so 6h à Tongo etani allez mine de pili katani donc voilà projet to au fur et à mesure tozo kende tozo changer tout ça et la minute tozo ba réserve belé ba minda dans l'avenir et c'est tout changer ba minda nyonso mais trop ça nyonso na mokolo côté parce que makoki o tozo ngo eza ko permettre bisoté pour tout ça misala nyonso. Très bien. Gentili Ngobila Mukonze Ngumba Kinshasa eza na mituna mibale oyo funa loba na compte ba kinwa. Na mwa koko so uti kozwa na musala tango zongeli musala ndenge esengeli ndenge ba kinwa balobaka gouverneur akomi lokola ayiluki na misala. Bato baso commenter yango mingi. Ayiluki makasi be pona nini par rapport ndenge sala ka liboso mais turo penda komi penda ko sala mingi. Motivation eza wapi nini tindiki oyiluka bongo. Question ya mibale. Toza na kati ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa lelo komi synonyme ya bambouteillage. Trop d'embouteillage. Okopesa mutu rendez-vous lisusu te na ngongo esengeli. Otango zotala likambo bambouteillage. Solution ni nozo memela bakinois par rapport ya problème bambouteillage. Motuna yo ya liboso. Pour on dirait na la mugi, on dirait na susumuki hein. Voilà. Na susumuki te. Bino ndebo susumuki. Parce que tant on a bani misala. Na sali bino balabala lokola elengesa. Na sali no balabala lokola balandu. Babala lokola ba makanza, ba birmanie. To réhabiliter balabala 24 novembre. To réhabiliter balabala Victoire. To sali Pozo. To sali Oshwe. To sali Permanence. To sali Kimwenza. Mais na besoin na pio la route parce que na vie na ngai so na zo sala na ngaka batonde ba constater ba kino bato yo ba lekaki ba sala misala to sali no balbala ko ba sekomaf bino nde suko bozo susu
Parce que ils sont dans le bédangoté. Mais tu as un sérieux problème dans le service de la communication. Bano sala musala na ndenge elongo bamité. Mais na moni Bade ko boma misala mususu. Ba na ko belangote. Nga na lo occupé parce que na lo continuer au misala. Ba misala ko ba pont bongolo. Pont bongolo to sala yango lelo ça fait 1 année et demie. Ba mingi gout ba brate. Ba misala ko ba mindo na pont rangote parce que na vie nga depuis bon mois nga na misala ko sala. Na ko banda teo na koni Matembele, na Simandaku, na manu piolo laka, cléroné au 80, obo talangai, na koni Matembele. Non. C'est rien mutalo belayo. To sali misala ya minene. Ukola baba elengesa. Même banque mondiale aye ba décourager so ba et si quand on a moyen parce que ça est mouvant ba érosion ezali et puis batou batongi et si quand nzela il fallait ça. Ngabité. C'est ce que nous avons fait. Balabala, c'est une transcommunale où ils ont traversé 7 communes. Donc, tout ça là, balabala est sili. Balabi, boulma de terre, tout ça là, talu. Tout ça là, talu, tout ça là, glissière, tout calibré, caniveau pour balabala et salement. Très bien. Et donc, quand ça va balabala, sambo mokoka. C'est-à-dire le loyo, au golonga abdi kasavubu, au komi balamongo na mongafula, en moins de 7 minutes. Et au komi. Ça, c'est itinéraire traditionnel. Ok, au 4 ici, on contourner, ou bien au Kimakota, il y a une peine. Donc voilà, nous avons fait ça. Mais il ne m'appartenait pas à moi, il fallait service après ça. Et bandako laksa misala onyo so na osala na ba pont bongolo ya ba minda ya ba parc marteau service wana ba na osala misala na ngapa na occupé na ngaité souci na ngai kaka tata moko nyekolo a réussir deuxième mandat na na moni bato ba moni misala to sali sous le leadership du président de la République pe ba sepeli yango boni ke na Kinshasa wa on a voté le président massivement. Surtout dans le district de Funa. Pourquoi on a eu un candidat dans Funa? On a eu un misala ebele na kata Funa. Na kata district de Funa, na sala misala ebele. Na district de Funa, président doit 95%. Et tout ça c'était calculé. Puis na le président. Na Funa awa doit plus de 90%. Maintenant on y le président a dit 95%. Nafuna. Malali Bosso et Salama, un président de la République, Nakat Afrique, va voter dans la capitale avec autant de voix. Et Salama n'a noté. Capitale, il sera toujours dans ma opposition. Mais biso tant que total, on a déjà ça va poser ça banane. Va poser, il va mozito, il va ba Fayoulou, tout ça. Ah, bateau, il faut tout sarbater bango. Et puis tout sarbater bango. Vous comprenez? Oui, opposition d'Arsenal Kinshasa tente de côté. Voilà, donc nous avons travaillé. On a ba monake population monake non voilà, Fati Betonde. Vous sarbater na misala. Vous sarbater na misala. Misala Fati Beton, misala gouverneur Ngobi. Très bien, embouteillage. Embouteillage. Alors, motu no na mibale ezali ya embouteillage. Na bandi tangu na zui reine ya ville de Kinshasa en 2019. Parmi les premières interviews na salagi, na bi na mboka na biso oyo. Surtout ça la attention te comme embouteillage na ba soso, na ba taba, na ba ngulu. Na ba dongoromiso na ba pousse-pousser na ba wewa biso banso to koma na niveau ya embouteillage moko mona otiki mutuka na yo bandi obeta inde ligne 11 bono zonda na lobaka ngo yango mo eta na zui na ekuta na ba na mboko il faut train et ça là il faut un transport de masse
Quand on dit Mboka, en 1960, papa na biso. En 1960, na botamaki te. Papa na biso bazalaki, koko na biso bazalaki. Arrière grand-père na biso bazalaki. Bazui Mboka, bazalaki na train. Société de transport en commun, il y a bus. Il y a misato. Tango président Félix Antoine Tshisekedi azui Bokonzi. Ayokuta société Transco. Il n'y a même pas 20 bus. Le Batnyonso, Bazagi, esprit des morts, 207, et ainsi de suite. Train, ils ont sous-souté. STK, ils ont été, Sotras, Nyonso, et Koufa, Bana, Palangana. Alors, Namboko, il faut train. Nous avons contact, nous avons train à Katambo. Nous avons fait la raté, tu écoutes, Eric Meonga. Ok. Bango, c'est société de Bango, TTC. Depuis 15 ans, il y a un projet, il y a un train. 15 ans pour la Kinshasa. Depuis 15 ans, Avant Yoya. Donc avant Ganaya. Donc depuis 2004. C'est le projet de Bango, il y a aussi un train à Kinshasa. Parce que Batou va évoluer dans Poto, il y a Vandawa, papa na ngopé basaka na Onatra, na ba ligne à chemin de fer, c'est le projet wana. Ngana autant le projet na bino projet yo, eza malamu. Tu es intéressé par français, par italien, par chinois, par yé tout ça les études. Il y a sur Kafu, bah études wana sur les a validé. Na ba cabinet minene, il y a Mindele, et Singeli Sukoyo, Misala ya train et Banda. Gouvernement central a payé 20 millions, AFD, Agence française de développement, Bandibi a payé ça 100 millions, ainsi de suite. Alors, le projet là, il a fallu Nganaya pour la Banawana, pour signer contrat dans le gouvernement. Mais là, on dit qu'il motivation à eux, qui pour signer. Pour signer parce qu'il fallait que tu train à Katambo. Alors, le train, on a ce qu'on va permettre Bissot. Donc, le train, c'est un transport de masse. Ils ont un train moderne, ils ont un poteau, ils ont la sécurité, ils ont la climatisation, ils sont à l'aise, ils sont en sécurité. Le passage Mokoga à train, ils ont 3200 personnes. Ils ont côté dans le train, et puis ils ont dans la gare centrale, ils ont Maluku. À partir de la gare centrale, avec des trains, avec des arrêts dans le parcours. Alors, sans transport de masse, où vous avez plus de 18 millions d'habitants, vous avez un embouteillage. À Paris, métro est allé, train est allé, transport est allé, bus, société est allé, embouteillage est allé. Bongo biso. Tous en 30. Une ville de plus de 5 millions d'habitants. So, ils en ont 30, donc c'est déjà un problème. En 1960, Kinshasa, nous sommes à peine 400 000 habitants. 400 000. 400 000 seulement. Tous en ont train. Tous en ont 3 sociétés de transport en commun. Donc, embouteillage, moi, c'est médiaté. Donc, on met 18 millions, train exaté. Ma société de transport, Karamoko. Donc, il y a beaucoup de big crack, ça pensa big crack. Hein? Big crack, ça pensa bon. Autant l'esprit de mort, bon. Autant 207, donc, moyen même l'État a contrôlé contrôle technique, assurance. Parce que nous, tout le monde, assurer en côté. Mais bon, parce que la population a besoin. Très bien. Toujours avec nos partenaires turcs. Il y a Al-Barak, parce que la salubrité en Turquie, notamment à Istanbul, Ankara et tout. Ça rappelle, la société de Bango, ça métrobus. Bus à TDR en France. Il y a 1000 laïcs, et vous avez au moins 300, 400 personnes. Alors, tout ça, c'est étude. Il y a des gens qui ont des drones, des études pour que ça métrobus dans la ville. Donc, vous avez la métrokin, la métrobus. Ngai na zana zana te za projet o ezali ke il fait ça na moko na biso
Potozwa, Lisungi, Namaïmatali, transport Très bien. en commun. Très bien. Voilà, c'est toute une vision. Voilà. Non. Tout le baraté parce qu'il y a aussi les a tellement mis. Tout ça, on a copiolo, quoi, bâton sauté, bâton sauté. À ça, moi, ndam momke, oh, botelanga boy. Non. Bisoto misana, au sala depuis moment. À peine aussi, ma classe na poto, to bani misala, na minere, to même mikondi na bango. Très bien. Mwana mboka Gentili Tolongo, même misala bango, to sala ba société na biso moko. Mwana mboka Gentili Ngobila. Vraiment, Tata Mokonzi. Motuna mokuse ya mona zongisa maloba na Ozengolo. Nazonga na makambo lobelaki ya motuna musuto mituna ka mingi. Yebisa biso solo vraiment na mokuse na bokuse. Bato balobi banzelo to ali komona ba delape ba sekoma ngana za mwana funa epai na biso to ali na Birmanie ali ko salema wana merci Matondo na kombo ya bana bumbu mais balobi ke banzela nyonso esalema wana ya misolo ya Kinshasa te balobi za mbongo ya makamu susu yo ali ko s'approprier yango na pona Kinshasa eza mbongo ya Kinshasa te. Bon, na okota la polémique on a été la polémique bon mabé. Nous travaillons sous le leadership du président de la République. Misa Tozo Salo, c'est sous son mandat. Hein? Ba misalo ba combo ya ba balabala oyo to sali. Très bien. Ils allaient ngai gouverneur de la ville n'est initié. Très bien. Mais il faut voir le Mongo. Quand vous gérez la ville, vous avez des recettes propres. Oyo binomoko vous avez récupéré et pas ya contribuable. Mais ma recette misusu gouvernement central la rétrocession nani décentralisation et comme nous effective à 100% ma recette d'abisso misusu et qui na gouvernement central. Très bien. D'où budget d'abisso sur 100% de budget 80% et outaka na gouvernement central. 20% ce sont des recettes additionnelles oyo bisso tozora nakati ya ville. Très bien. Mais ce que ma recette wana biso poto zoyango tout le monde n'a pas si mingi pour nous. Tout ça va démarrer. Donc, il y a un bon nabiso, ne bat nous sur Rokata, mais il y a un bon ya ville oyo gouvernement central. C'est très clair. Et na bandela misusu. Et baba lokola Elingesa. Elingesa, c'est un projet de plus de 24 millions de dollars. Nakata a 24 millions de dollars. Bisso ville avec des recettes propres, nous avons mis 18 millions de dollars. Félicitations. Alors, le gouvernement central avec notre budget d'investissement, nous avons 6 millions, pour 24 millions pour tout ça. Donc nous, la ville, nous avons mis 18 millions. Parce que le projet est parti de la ville. Ainsi de suite. Donc il ne faut pas avoir de polémique. Donc nous travaillons sous le leadership du président de la République, sur son mandat. Et le projet Union Soto-Sali, c'était pour nous une façon de s'aligner sur sa vision éclairée au Tobengara. Le peuple d'abord. Mais il ne faut pas beaucoup de polémique. On a le Balamike. Bisso gouvernement, il y a province à Kinshasa. Nous dépendons de notre budget d'investissement, Outaka, dans le gouvernement central, à plus de 80%. Et dans la rémunération, et dans l'investissement, et dans le fonctionnement, il faut Outakuna. D'où ce qu'on appelle une rétrocession à la tête, tout le monde va foutre à maïsate. Biso moyen fonctionner mal parce que 80% Outakuna. Au biso de ça rétrocession, non comme effectif, nani décentralisation. Et comme nous effectivité, il est tout à fait normal to émarger na budget au Zakuna pour les amont na biso et Zakuna. S'il vous plaît, moi Namboka déjà. Télévision à likambo yango. Na ko ba technicien ba Rolex na ba papier wa minute. Naza satisfait na motuna na ngai avant lancement de campagne, au inauguré qui lancement de travaux et la société Albarak pour le district ya Foudan. Au lancement qui misala oloba qui était récolte dans tri et ko banda na Foudan. To outil comme on appelle dans les réseaux sociaux il y a cela quelques jours, au outil ko réceptionner les sous banger et belé. Na Luanda na voyage utayi ko sala na mokonzi ya ekolo République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat de Mikolo na Funa et aussi vous allez fiers il y a la gouverneur à Kinshasa comme mona
ndenge bato bakoloba Kinshasa ali salite likambo ya zando olobaki oyo aboyi totonga zando asala mokili na ye olakaki bato tokofete 2024 na zando na maboko tozali na mois ya février 2024 tokomi wapi Albarak eli société ya baturk oyo tokende kozwa kocontacte bango baya kosala misala ya salubrité awa na kati ya ville de Kinshasa misala ya propriété de la ville basala yango kuna epai na bango mpe baza kosala yango na Guinée. Nous avons préféré travailler avec eux parce qu'ils ont pignon sur rue déjà en Afrique. Ils ont une expérience africaine avérée. Donc basala déjà en Afrique baza kosala misala toke mpe kotala ne basala na Guinée tosepe na bango toye na bango awa. Alors maintenant pour basala mosala yango ndenge elongo bani basala yango malamu bato nyonso basepela esengeli bacondition ezala réuni baza na base na bango baza na baentrepôt baza na bagarage bazala mpe na mituka oyo bango basalelaka mutuka moko te bamituka de centaines de véhicules. Alors biso centaines de véhicules ezalaki te bango moko mpe baye maboko pamba véhicule moko spécifique baye nanu kosigner contrat soki bango na basigner contrat te baoya na mituka ndenge nini maintenant ntango basigner bacontrat babi non na contrat oyo il faut baexigence yali il faut bagarantie bagarantie oyo na soki bino bopesi bango garantie te baoya na mituka ndenge nini ce sont des dizaines de millions de dollars oyo ekotinda bango batya bamituka nyonso na babato balouer babato ndenge balouer 2 bateaux mobimba mpo bamituka na ya. Alors les garanties ont été données seulement na fin 2023 yango wana momoni début 2024 babiloko wana ye ekopermettre biso sikoyo tosala misala selon vision biso tozalaki yango ya Kinshasa mopeto ezalaki te non c'est un problème de temps il faut babaser là la même chose que dossier ya Zandu tobandi yo lobi ke nalobaki oyo aboyi tobunga Zandu asala mokili na ye mais tokobunga Zandu wana na 2021 tobuki yango na 2021 lelo tokomi na 2024 début 2024 misala ya Zandu esili presque à 98%. 98%. Ba chambre froide nyonso basi batie, il y a moins de 40 chambres froides basi batie. Ba mesa nyonso ba mama il y en a 80 000 ici Salami. Ba toilette nyonso il y a projet de 210 toilettes. Maintenant tu tiens 270 toilettes. Ici Salami. Ba banque, oh ba psyka nyonso ba locaux pour la banque, il y a au moins 22 locaux pour la banque. Nous c'est Salami. Mais nous avons commencé ce projet en 2020. Fin 2020, on a l'ingité à Salamokil. Mais bafinga ngai loro loro mususu. Na ba maman o lelo ba mo sepela pour Zandu. Na ba politicien mingi, surtout libanais avec Hassan. Hier on pèse mbongo. Misolo et pas ba politicien, on pèse pas ba journaliste, ba collègue na mino mususu. Ba ko finga ngai so ba finga tongo, ba finga midi, ba finga poko. Lobi su balamu. Donc liso nanga e komaki musala e para bango. So ba finga bazonga na ndako na bango, ba beti so na basi na bango. Tout ba to tala mongo to zo ki lelo oyo. To kina ko finga ngobila. L'inauguration quand Lobi to kene susu. L'inauguration ya Zandu. Donc e komaki benda musala e para bango. Ko finga nga mikro nyonso. Mais lelo Zandu et Salami bato bon Zandu yango oyo tondimaki te mais et Salami pas qui ne peut que souvent kolobakeno voilà moi mobali oyo to finga ki ye ya ofele to senga pe bolimbisi muta lo basusu te okolimbide yango quand parce que mikila na bango c'est si ça papa ça date bas misala esili bato bamoni Zandu ya modèle ya ndenge wana et salama nanu na Afrique te donc na Afrique mobimba bamboka ezali ebele so bano tanga ngo yo mo olemba mais Zandu ya modèle ya ndenge wana esalama nanu mais oyo babna ko finga babongoli sikoyo
Ils vont toujours chercher là où ça ne va pas. Maintenant, on fait pour la zone, la salubrité. Oh, on la salubrité. Donc, Mikoloyo. Donc, les 6 derniers mois ici, là. Donc, Bakanga Mina Yango, Lora Sonzo. Salubrité, Kinshasa, ça a été. Kinshasa, Bosoto, Kinshasa. Mais, Bosoto, on a écouté dans Kinshasa, foule partout. Et ça, c'est nous. Malgré le peu de moyens, avec les moyens de bord, on a travaillé avec les moyens de bord. Changement, ça l'a mis. Changement, et qu'on a sous ma casse, dans moi, autour bando. Parce que, dans mois de mars, et hier, si on a ça là, si on a revivre, bateau, yo, bazaki na vision sous. Mais, kofinga, si on a sa liberté, et aussi là. Mais, batik raté, bako luka, sujet, monsieur, au fond, parce qu'il y a bateau sous. Depuis tokoma na ville alingrate akata sangoke ngobila miliso pona ni et comme problème pona ye so ya pas mana mena mlukuranga moko pona ye za problème mais comme en wana ezani ni zuwa wana eza pona nini zuwa pona nini zuwa pona nini zena sisa mama panza sango limbisa ngai panza sango loba balingite na mena soyi balingite na melata maya pamba balingi te pona zuwa na ya liboso yali pona parti na biso ACP parti na biso ACP zuwa makasi donc keto s'il vous plaît ezali question d'actualité émission yo ko na suka pesa biso date ya inauguration ya Zando parce que lobi esi zuwa mususu ezali misala tosali parce que depuis tokota gouverneur na kati ya Ngomba Kinshasa Tokoti gouverneur Mokote a sali 1 kilomètre de route. Il salami, il sili, peut pas inaugurer. Mais si on a un bino le loyo, to banda, kotanga banzela, to sali, nakati la ville de Kinshasa, bon mon akeno voilà, ils ont espoir moko et salami, oyo, même ngai na ndima ite to sala nonga. Banzela ko belengesa, banzela ko ba kikwit, banzela ko ba landu, banzela ko ba manifeste, banzela ko ba Birmanie. Banzela lokola ba ngiringiri, banzela lokola ba makanza, banzela lokola ba shaba, asosa, banzela lokola ba bongolo, obakisi na ba pont mibale, obakisi na parc oyo mama Marthe, obakisi ba balabala lokola ba Sekomaf, obakisi ba balabala lokola Kimwenza, ba balabala lokola ba vie chrétienne, ozu ba balabala misusu ngamungo na ba sokomo na ngote, ba kombo lekibele. Obakisi ba réhabilitation, ya ba balabala lokola ba Mpozo, Oshwe, permanence, aujourd'hui Balabala Victoire, aujourd'hui Balabala 24 novembre, aujourd'hui Balabala Ezali Ebele. Balabala tout ça mikolo Baumbu. Côté kuna ya na monga fula. Ya Ipen. Iroko ya na Sangama. Outi pe komona, donc voilà c'est à combien na makala. Wana za sujet mususu. Tellement ebele o to sali en peu de temps que batongo. Mais au mutu azua asuka na zua. Pe zua na un jour egotinda ye amela soki ndobo soki pe yombo soki pe mbuba tango moni nzela oyo ndingo bilambaka pona osukisa pona ozongisa maloba kuna mituna nanga ya suka mibale ya liboso mupepe ya tuni ye po tuni ba question mbale pozo répondre biso bien te mupepe oteli biso na gare centrale wana mais ya tuni nzela nde babuki wana pe okopesa ye mbala moko ndenge ntango esango wana ya komona nzela ofingami me babuki yango epai ya moto oyo ozali kodirige bon na nzela nafingami te na nzela ya elengesa ntango nazwaka mokano tosala nzela wana elengesa nake na sololi na bamama na bapapa oyo bavandaka riverain tolobisongo awa tokosala nzela bino baye batongi bato batongi na nzela tokolongola bino topesa bino mwa misolo bokende kote mosusu et puis chance tozalaki na période wana bandako ya kote wana ya elengesa ya makala nga mosusu selembao ndenge moko mpe na kikwiti on a fait la même chose parce qu'on a exproprié on a indemnisé bandako wana ezalaki cher te ezalaki ba $3000 $4000 et tout ça tant tolongoli bango tobandi kosala fouille parce que ils m'ont dit c'est kotaki tellement na se ya mabele enfoui sous terre à plus ou moins
7 mètres de profondeur. Pour que la fouille, kolongola ba mama wana, kolongola ba érosion nyonso ezaki wana, pe ko sala nzela, banda ko wana lelo ekoma na ba 100 000, 150 000 dollars. Alors tant que tu es indemnisé bango, ça nous a pas coûté tellement cher parce que banda ko ezaki moins cher. Mais ça a permis lelo banda ko bango ezo valeur makasi pe bango mo pe bazo valeur mingi, pas maté lelo so ateginda ko nae, ako ça ba projet ndenge na ndenge ya développement pour na lokumu ya mboka na biso. Très bien. Mais quand on a moni, un civique, ko buka, talu au totonga ki wana, pour éviter glissement de terrain. Oui, érosion et salement. Érosion et salement. Nzela et bukama, et bukana. Très bien. Bango buki. Buki. Bana nusu ki ça telemaki. Ay batwana il faut aucun. Donc, au a Bourgmestre a fait autorisation. Voilà, Bourgmestre a fait autorisation. À côté Motako. À quel Motako? Dans le Congo, il y a Fati Béton. Donc, Bourgmestre a fait Motako a dû 5 ans. On a eu 5 ans. Et puis, dans le bateau, on a eu un bouka taluana. Bazupe Mano, na bango baké Motako. Voilà. Mais, ko bouka bango ba bouki. Donc, il va espérer na biso ba là. Ça va nous coûter entre 30 et 40 000 dollars pour avoir un bataillon. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais il crée une fissure. Donc il faut reprendre le travail au moins sur plus ou moins 30 à 40 mètres. Donc c'est beaucoup de moyens. Main d'œuvre, aussi main d'œuvre, matériaux et son maman et tout ça pour nous faire ça. Donc les gens font des choses avec une grande dose d'inconscience, avec beaucoup de cruauté. Il y a un aussi ça, battre là, ouvrage d'assainissement, oyo toza ko sala pona bango, battre la banzela. Très bien. Oyo toza ko sala pona. Très bien. Ennemi anzela, ezali kaka mai na salité oza ko sopa na banzela, surtout mafuta, surtout banzelo macadam. Il y a mai et traîner mingité. Si vous avez traîné, mais vous traîné mingi, bino vous bougez ba caniveau. Merci moi na mboka de là. S'il vous plaît, okozala lisusu candidat gouverneur ya ville ya Kinshasa à votre propre succession to okotikela ebonga na mutu muso otikela mutu mususu nani okoki kotikela par rapport à misala oyo sali oyo ezala lokola moto epelaki te aye azwi mofiniku atie moto ezipani. Très bien, puis maman nini lembisaki yo tango za gouverner na mandat liboso oboni que en tout cas na kotika pona likambo songolo pakala. Muteme Suki. Alors na sali musala ya ki gouverneur. Surtout commis dans le 7 mai 2024 il y a 5 ans. Tout ça li misala ebele à osanaté. Ba défi toi qui n'envoie au sala ezaki tellement ébélé, mais malgré tout ça, ils nous souhaitaient parce que souci d'anga ezaki tout ça là d'abord master plan. Au plan il y a définir l'aspiration il y a peuple de Bisso et vision il y a Tata Mokonzi, il y a Kolo le peuple d'abord na vision ya ngai moko en tant que gouverneur. Tout ça les plans ndenge nini mboka na biso ekozala na 2030 ndenge nini ekozala 2040 ndenge nini ekozala 2050 ndenge nini ekozala na 2150 projet tozali nango ezaki yango mais kosala master plan wana ça on nous a demandé tellement de l'argent que tozali na makoki ya refinancer master plan là. Donc nous avons travaillé avec les moyens de bord yango bomoni tobi pesa nanu na banzela parce que l'urgence ya banzela ezaki makasi so tosalaki banzela oyo te nde lelo na kisasa oyo mituka ekotambola boye te ekotambola boye te nde momoni ezotambola embouteillage elingo eza susu fois 10. Nous avons construit des routes transcommunales qui sont des transversales est-ouest lokola Kikwit transcommunale mosusu transversale nord-sud Elengesa transversale nord-sud balabala lokola autosala Mombele
transversal mosusu nord-sud balabala lokola balabala ezali ebele tosali émission ekomi na suka okozala candidat na propre succession na yo to te parce que émission esili naza koya émission esili esili donc totika na biso opesa meyano mpe totiki kaya yo pesa nano eyando bongo totiki émission répondre na motuna na ye okozala lisusu gouverneur to te question motunaki botumba question mibale momani elemisaki yo olobaki en tout cas na lembi na alors sikoyo banzela na tosali wana ezalaki mpona bana Kinshasa bazwa bainfrastructure routière ya sika bakoka kose déplacer na ndenge esengeli tosali projet ya métrokine projet wana na bandi bana nyonso ya Kinshasa basepeli na yango tozosala mpe métrobus mais métrokine gouvernement central asi apesi 20 millions de dollars bapesi yango na biso te bapesi na Beseko. Bazui déjà. Bazui. Wow. Si tout va bien, à partir de la semaine prochaine, nous avons une expropriation. Wow. Pour le bateau, nyonso batongi les longs chemins de fer ou nzinga nzinga, il y a un chemin de fer. Poto banda. Aussi, ouais, bien sûr. Poto banda, misala, il y a kafu kafu, il y a osala chemin de fer na katambuka na biso. Likambo yake naza la gouverneur. Naza la gouverneur te. Ezali na importance na yango parce que nayebi ke bana Kinshasa contrairement ndenge bato baloba bapiololaka mingi awa na bamédia bazotinda bango bokende loba boye bokende ofinga boye bokende olakisa basalite eza quelque part même na Paris soki okende na Porte de la Chapelle okuta na coin moko boye basalite eyali baimmondice est ce que bafrançais balakisaka kaka place ya salite wana ezali donc d'ici 30-40 ans mboka na biso ekozala développé na ndenge ya malamu parce que président na biso aza na vision ya monene mpona mboka mais quelque part boanomona basalite banokutana quelque part soki bomona basalite malgré baengin oyo tozwi nango eza tellement ebele mpona kosala misala ya salubrité babac ya ba 20 tonnes eyali bapelleteuse na batractopelle nyonso ezali ekopermettre biso tosala misala ya malamu mais salite ebonokutana kaka na salite mais quelque part bopeto ekozala en tant que gouverneur j'estime que bino nde bolobaki no voilà tata tomoni mosala osali esepelisi biso mais oyo bisika na losali te esengeli osala misala lokola grand marché un marché moderne bato bani oloba no voilà ngobila ateki zandu ngobila ateki zandu bamasala nga bamaître John bakosala butu moi ntongo poko na baministre na biso ya environnement Laetitia Kabamba na bino mpe lokola bajournaliste mikolo nyonso kokende esika wana mpona kobuka bamama mosusu babiso papa yo ye awa obukela biso zandu ngai nguma na ngai naka nango azalaki mwana moke lelo akomi na 50 ans akoli akomi ngambe sikoyo nakokende ye wapi ngai bien yaka ne tokenda ye epa kardinal na mbongo asambela merci voilà mais moi eyano na bino ya nazala gouverneur nazala gouverneur te na opesa bino yango lobby félicitations moment nini elembisaki yo merci na opesa merci émission esili so na gouverneur faut féliciter émission esili moment oyo elembisa ngai eloko elembisa ngai ya kozala gouverneur te bien baza koloba boye nayoka ne mawa kasi ntango na banoki kobuka zandu baza kofinga ngai ne ya kobuka boye nini oyo mais sikoyo ntango zandu esalami abano basolo bazobana pembeni mais kofinga mikolo nyonso oyo ateki zandu zandu ya ngai te na oteka ngo nde nasali mosala na kati ya ville oyo boyoka jamais ngai ngobila nazwi lopango ya motu ata un seul mètre carré ya motu boye nazwi te très bien nakola na vie na ngai nayebi nde bazalaka na nyonga motu te so nazala na nyonga ifo nafuta okima makambo donc nalingaka te na vie na ngai merci Jean-Tini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa
oyo apesanga ata mwa verre tozalaki mai na esengo ya koyamba ona émission na mais biso bato lelo mingi balingaka ngai te na so ya pamba monsieur le bongo so nameli mai gouverneur émission esili keto eyesu monsieur le makasi gouverneur Alors, émission sikoyo- esili Explication tata mokonzi ngumba Kinshasa. Il faut te rappeler bakinois sur bakinois. Hein? Ici quand ça l'émission, tu à Dubaï, tu na Kisasa. Tu Voilà. na parc Mama Mama na limité hein. na yo na mission na bana Kisasa. Donc bana Kisasa bana maboka silelo. Ya kofuta même pas ko pona Kisasa kende liboso. Parce D'accord. que mokio to bali ko pesa misala yango yo. merci mon mboka Gilles Van Merci, Bemba merci. merci Il faut te programmer, monsieur le gouverneur il faut te programmer émission, prochaine émission. Tout ça, Très bien. on passe dans mon équipe, vous avez ma casse sous Tato. Merci. Alors, on va contre-question. Alors, tout ça, la prochaine émission, Très bien. tout ça, on a parc Ngobila. On a OK. Très bien. Voilà. C'est entre deux ponts. Mm. Tu vois, la pont Morizana en amont, pont Bongolo. Et puis, pont Moussoussou, c'est une passerelle. Hein. OK. Et puis, entre les ponts, tu vois, la parc Ngobila. Très bien. Et puis, le long, il y a Rivière Rwanda, Rivière Kalamou. Tout ça, le canal Mm. en béton. Na pilo la rangote. Na kena pete kena vandi na tie bonga mikonyoso. Pour filmer ngai. Pour ba oza talanga na sali canal, merci na sali parc, na sali ba pont, na sali pena na nzela. Na nzela na sala ngote. faire une émission avec Soki na le ye- gouverneur Gentil Ngobila n'a jamais été une chose facile. na C'est ye quelqu'un wana- qui n'a jamais manqué à parler. Nayaka pe C'est na quelqu'un qui caméra a te. plusieurs actions Na na ye ville kaka- à Kinshasa. na ye Soki tolobi tobanda yango esengeli na biso 24 heures mpona kozala débat etando mpona kolobela action na ye parce que ezali ebele. Mais Merci matoi na mwana nga mboka Gentil. Tokati ezipama- émission. Matoi Tokati ezipama na émission. kofinga mpona ekamba zandu. Mwana mboka Tokati Gentil soi na yo Ngobila. moko komela yango na pasi Ezipama mpona kofinga. Tosilisi émission. Merci. Mais zando yango wana ici. Merci. Matoi bana kofinga. Aidez-nous Bokenda ne à pas na émission bango. Esili, chers techniciens, pour comprendre Toi, biso. aza solo, C'est le gouverneur de la ville de Biso Kinshasa. Zoloba, il est pas Zoloba. c'est le bakinios Comprenez, c'est l'ambiance, hein, c'est vraiment un Quinois de père, de mère et d'épouse. Félicitations. Na musala ozali kosala na ville ya Kinshasa. Na lobat. Olobi pe mingi. Émission esili. Okoloba lisusu mokolo mosusu. Émission Mokolo esili. mosusu. Mokolo mosusu okoloba. Ndenge Osala olaki émission biso. na Olaki nani biso émission na parc Parc Ngobila. Ngobila. Pas Ngobila. Merci. Voilà. Merci Olivier, na pesi chargé à mbamba boy. communication hôtel de Mais ville à ton- Kinshasa ton pesi Tom ba yanke Mwanza ba pour la yanke opportunité Très bien. opesi biso Ba doublé, hein. ya koyamba gouverneur ya Ngumba Kinshasa. Merci également à directeur ya cabinet, merci na Parsec et à gouverneur parce que c'est l'équipe qui a pu travailler pour nous accorder cette émission et toute l'équipe oyo na ombre ya gouverneur la merci gouverneur Sur la CPT. tokozwa susu mbala ya sima Dobote mina mnu bobu. Odie pe. osilisi émission. Ah. Merci. Merci beaucoup. Donc, au cas où tu n'as pas besoin.